Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino nyonso ba bolinga mama ile anitu. Na pesi bino mbote mingi ba ebangai bino ba obolinga nga. Boye ma vipi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Vous avez malamu? Wa bino mama ile anitu na kati ya mission na biso ya une femme à la maison, moi si na kati ya makusa une femme à la cuisine. Lelo tokolamba mbwengi, bomoni lelo tozana mbwengi. Lelo tokolamba mbwengi. Mbwengi na ngana sino skola ki kitoko. Na longoli ba oya kolongola oka koza mabe na sokoli mbongi na ngai bien na tie mbongi na ngai na moto mbongi na ngai yango ezotoka nazola mbwengi na kana la kwa yango moko te nazala mbisi na ngai yango mbisi ya kokauka lokola la nazala mbisi na ngai kokauka yango na kolama la mbwengi mbisi na chango de côté esa nini etoka po mbisi eza makasi mbwengi oyo azaka penza makasi te mbisi lokola za makasi eza mungusu na sengisi yango na nzombo na sokoli yango kitoko na chango na moto etoka yango nde na kolamba na kati ya mbwengi. Alors eloko nini nakotia na kati ya mbisi mbisi soko lingeza la kitoko eza elengi fo tokisa yango na mungwa moni mungwa na ngai yango nazwi mungwa na nga na tie na kati ya mbisi po mbisi na nga etoka elongo na mungwa po ezala na gu mbisi soko ti mungwa ezalaka gu makasi nazwi mpe matungulu na tie na kati ya mbisi na ngai mo matungulu. Voilà, natia matungulu na kati ya mbisi esala nini etoka ensemble mbisi oyo atoka elongo na matungulu batoka place moko balemba place moko après nde nakoya kosala sauce ya kotia na kati ya mbwengi na biso mwasi na kati ya ndako nde nalobaka ifo koyeba kolamba fo koyeba vraiment kozala mpenza mwasi kwa papa na biso bamibali na biso balingaka kolia lokola balingaka kolia foto lokato lesaka bango malamu mwasi il faut pesaka temps na kolamba il y a un temps pour tout era okende na internet ezali era kosolola ezali ya koseka mais soko oza mwasi na kati ya ndako ya libala il faut zaka temps mingi mpona kolambela mobali na yo pour que libala na yo eza na mikakatano te libala na yo eza na matata te nga mama Eliane kolamba nde eza makambo na nga oyo eza mbisi kado ya mbisi oyo nazoki yango mpasi semiki na nga komo na ye tete Thérèse nitu tete Thérèse nitu ye moto atindelaki nga mbisi na nga oyo ezaki mbisi ya minene na kati yango mbisi oyo eza mbisi oyo tobengaka sol bomo makayabo ya sol oyo toliaka voilà mbisi oyo eza mbisi ya sol semiki na nga tete Thérèse moto atindelaki ngai semiki na ye yabima mbisi yango natindeli kutu fumukanda moto ayaki na yango parceke moto akendaki kozwela nga mbisi na nga oyo mbisi oyo pe na kolamba yango na kolakisa bino ndeni na kolamba mbisi awa na tie deja matungulu na nga na kati ya mai ya moto pardon tomate moni na kati ya mai solo ngoli kaka poso boye poso elongwe na linga mingi kolamba tomate ya mbuma tomate na nga yango oyo na tiango deja na kati ya mai ya moto yango nde na kosalela sauce na nga ya lelo mwasi na kati ya ndako une femme à la maison kolamba eza très important mbongi na biso yango oyo ya mobeso mbwengi yango mbwengi na biso yango ya mobeso ezaka mbwengi oyo tosomba a na poto nasomi mbwengi na biso ka a na poto yango nde naza kolamba parce que ça la demande de mon mari ayaki na posa kolia mbwengi yekola kolamba biloko ya ekola mobali oyo abali yo mpo aliaka bien ase retrouvaka aza na baréclamation te pour que aliaka bien yekola kolamba soki obala mobali aliaka misili aza mombala fo yeba kolamba misili na mikungu mpo libala ezala bien soko lingi libala na yo okolengela yango pe okobatela yango awa naza na nkovi bomoni nkovi oyo ezali nkovi awa naza na nkovi na nga nde bomoni yango boye nkovi na nga yango oyo naza na nkovi yango oyo eza kitoko mpenza nkovi na nga oyo chéri na nga mokolo na yo keke azoloba be mwa bana ko mpe tokende kishasa kala boye vraiment en fait so tolobi kala eza année oyo pourquoi tu voyageras mingi année auto voyager te pour na ba covid-19 abi année auto ki kishasa te mwa bana na lia covid kala donc posa covid tango na ki boye na simizela na ki château rouge na ki koluka covid bona za esengeli ya mukolo esengeli ya mukolo na ki château rouge na kute na covid na nga pe yango na somi covid na nga na ebike mingi bato balinga lamba covid na mbisa okauka nga na abite nga na mama na mbisa okauka te covid na nga na olamba ngo na viande na ngombe viande na ngai ya ngombe oyo yango nde unga na kolambela covid na ngai voilà
moi si il faut yeba kosala ka programme bien na kati ya ndako kolesa libuma papa eza très important mota kosa yo te ceux qui mutolingi eloko na okolengela pe okobatela amoi ko linga yango te soko lingi libala na ondenga linga libala na nga okolengela pe okobatela ceux qui ndako yana eloko akolia te faut te zonga kapa mwasi moni nazana matungulu na nga na sombi déjà na tie wana nazana ba carotte na nga eza nazana ba poivron na nga eza wana nazana kwanga na nga eza na mopanzi fufu na nga ezali loso na nga ezali soka shira lobike na posa kolia boy na tina ko bima te na yebike na sa eloko bopona mobali asa nini mobali alia na lobaka ondan soko na nga na pesa o nga nazana ngo et on apprend tous les jours to apprendre kaka epa ya baninga to yebaka ko bongisa mabala na biso est très important moi s'il faut marquer mobali na yo mobali yebaka eloko aboy moi si na nga kaka nde moto asalaka yango kitoko eloko aboye voilà ndembi na nga nasombaki yango lingi te beba ndembi oyo nazokende olamba yango na kati ya nkovi mpe ndambo na kolamba yango na kati ya mbwengi alors mbwengi na biso eza na moto mbwengi na biso ezosala nini eza kotoka mwasi na kati ya ndako faut vraiment ozala responsable faut mobali namonaka utilité na yo na kati ya ndako eya te mobali namonaka peti na yo na kati ya ndako oyo te seki wana ozomarke bayabi te faut ozala mutu moko ya marke lebi bomoni madeso na biso ya mbwengi yango wana ezosala nini eza kotoka mbisi mpe na mopanzi eza kotoka faut ozala bien organisé awa mpe mbisi ya mai bongo sikoyo moto alesa libuma mobali boye ama moto azolesa mobali boye akozwa échec ndenge nini sokomi mpe na dago dagi mame geni mongai omoni mbiso mame geni mbiso pa mongai mpe fali yango vraiment mpona olamba yango mpenza kitoko makasi tomate yango nasina ntina nga na kati ya mai ya moto on apprend tous les jours bandeko ya basi to aprenaka kaka on apprend tous les jours faut ko apprendre to on se complète to se complète kaka oyebi osala nini olakisi baninga alors totika biloko na biso etoka après nakokoma na niveau ya kosala yango sauce entre temps nasala nini nasukola mbisi voilà entre temps nasukola mbisi koto mpe ezotoka nango malamu matungulu na kati ya mbisi donc mbisi ezotoka déjà eza na kati ya matungulu ezotoka na matungulu mai wana ke eza na kati ya mbisi na matungulu yango tokobwaka na kati ya mbwengi mpona elenge esala nini esangana mbwengi wana tokolamba yango moko te boyebaki ekokota mbisi ya kokauka boyebi biso bato ba Kongo tolinga biloko mingi ya mbisi ya kokauka biso bato ba Kongo tolinga biloko mingi ya mwamba donc na kotia yango mwamba ane tokolamba yango na mwamba ekozala vraiment kitoko makasi voilà na banda kokata tomate na bongisa biloko na ngai ya sauce oyo tosala nini tokotia na kati ya mbwengi voilà mbwengi na biso yango oyo mai wana liboso ya mbwengi ezala kwa mwindu nga na bwaki yango voilà moni nalongoli mai wana liboso wana ya mbwengi ezala lokola mwindu nalongoli yango siko nazongisa mbwengi na nga na moto mbwengi na nga elembi te eza nanu makasi me nalongoli mai wana liboso wana mbwengi oyo etokaka ebimaka mwindu wana nalongoli yango na bwaki siko nazosangisa mbwengi na nga na mbisi babanda kotoka place moko lokola mbwengi asa toki mwa moke mbisi pa toki siko bakoki kotoka ensemble ekodéranger lisusu te gu ya mbisi ekota na mbwengi gu ya mbwengi ekota na kati ya mbisi entre temps naza kosala sauce à côté bomoni mai euti na mbwengi mai na supi ya mbwengi voilà mai yango oyo ezala mwa mwindu boya mai wana nga siko nalinga yango te so natokisi mbwengi bongo mbwengi eza na makasi me mai wana etoki ya liboso nasali nini nabwaki mai wana après na changer yango mai na changer yango mai après ava kochanger mai nde nazosangisa yango na kati ya mbisi mpo etoka elongo mai ya liboso yango nasali nini nabwaki mai ya mbwengi ya mwindu nabwaki yango et voilà na changer mai ya mbwengi nasokoli mbwengi nakamati nasali nini nazongisi mai mosusu ya moke na moto natie mbwengi na nga na kati yango wana natie mbwengi na nga. Maintenant qu'est-ce que je fais? Mbwengi eumelaka nango na moto te bandeko eza vraiment eumelaka te sikoyo nasali nini natiaka mai moke bomoni emonani te mai moke apre nasali nini natie mbisi na nga na kati ya mbwengi
sikoyo sauce oyo ya mbisi oyo mayo nazotokisela mbisi moi nazotokisela mbisi ya yango sikoyo ezokota na kati ya mbwengi na mbisi voilà mai yango oyo ekoti na kati ya mbwengi na mbisi mai oyo etokisi mbisi voilà mbwengi eza moko mai etokisi mbisi yango ekoti na kati ya mbwengi sikoyo oyo nakotika mbwengi na ngai etoka nsima nango nasala nini nasala sauce natya na kati ya mbwengi na biso chéri na ngai lelo akolia bien moko akolia bien on apprend tous les jours mama Eugénie mongai ngai yo ndeko na mwasi makopa de dedans na kati ya makosa nazolamba ya metela ngai na Toulouse ngai yo na olamba mbwengi otali pe lambelo ya nga osaleli papa na nga Edo Diawakana osaleli pe mbwengi ya matitila angolaise tala ndenge nga nazosala mbwengi yo po osalela ngo papa Kali osala papa Kali mbwengi ya kitoko ya mwasi nzungu mwasi kolamba eza vraiment très important kolalisa papa nzala te faut zala mwasi ya kolamba penza il faut lambaka eza vraiment très important biso ba mama na kati ya ndaku une femme à la maison oza na batache ebele vraiment makambo kolamba oyo il faut vraiment tolamba papa lia kabele tozolamba mbwengi bomoni nga leo na wala mbwengi ti papa kolia mbwengi lobi papa kolia nkovi bacha nini bacha viande donc moi je prends bien soin de ma maison je prends bien soin de mon mari alors totiki mbwengi na biso continuer kotoka après lobi tokosala nini tokolia nkovi na kosala effort nakata nkovi mike ndenge bakataka yango ata na kokoka penza comme tel te mais na kosala effort nakata yango vraiment mike po bakati mbwengi bakati nkovi ba spécialiste na ba bine bakataka na mbeli wana na nini na nzete bataka chwa na yebike na okatala kwa bango te po mutana musala na mais na komeka quand même voilà totala nanu biloko na biso niveau nini ekomi sila sali biloko na ngezo kota na ba sozema ya kilikili te eloba taba ndeko na Brazzaville ekota sozema ya kilikili te oyo eza kaka ndembi na matungulu oyo eza kaka tomate ya mbuma tomate na nga ya mbuma ndembi na nga na matungulu awa na kati na che mungu kaka ya pamba na matungulu na mbisi yango nde naza kotokisa nango mbwengi na ngai eloko nini na kosala nazuma pipi na ngai kobweta oyo bata Jérôme Mbwe na tie pipi na ngai na kati nafiniki yango matungulu na ngai yango oyo nasala sauce Amanita bonimboka Amanita bonimboka voilà matungulu na ngai yango natie na moto matungulu na ngai eza na moto eza kaka na ndembi matungulu na ndembi yango kaka eza na moto na pembeni naza na tomate yango nde biloko ekota na kati ya ndembi kota biloko kilikili te finishe nango ekozala nini ekozala nguba totika matungulu na biso esala nini ebela mbongi na ngai mpe kala te ezokende nango kobela tosala sauce tosoka na kati boyebi biso bakongo tolingaka makayabu mingi na mopanzi na makayabu na nga oyo mpe na kosala akompanye mbwengi po biso bakongo tolingaka makayabu makasi na ndenge osakana te nabi mwasi nzungu mwasi nde kolamba mwasi nzungu mama Christine wapi mbisi na Argenteuil awa mbisi esili mama Christine mbisi Argenteuil awa esili yabe ya Zakari ngai oyo te mwasi mombata na olamba mbwengi yabe ya Zakari omoni yango mama eza na motoba na olamba mbwengi mama ngayo na olamba mbwengi yango nazolamba nga mwasi ya mombata nazolamba mbwengi yango nazolamba voilà tozela sauce na biso ebela po totya na kati ya mbwengi na biso voilà tomate na biso yango oyo eza na moto ezobela tomate ezobela soki ebeli kala mingi te toseni totyango na kati ya mbwengi na nga vraiment ebeli eloko nini nasali nakitisi moto natiki ebanda kobela mwa muke ezozela tomate esa nini tomate na biso esa nini ebela natiki mbwengi na moto moko ya muke po kuna tomate ezobela eloko nini sikoyo na osala lokola tomate ezobela nakamati mwamba na nga yango nasi na fini yango na kati ya mai ya moto lokola madeso oyo esebeli nango natie mwa mwamba na kati mingi te okotiaka quantité oyo moko osepela
soko lingo tia ebele makasi kaka yo soko lingi ezala ka moyen yo kaka alors ngai na tiango na nuka moyen na tiki yango ekota ensemble ekota na kati ya mbwengi na tiki yango ekota mais na dimine na nga moto eza nango mukie na tiki yango ezokota mwa mukie na yebisi bino na meki ka lidosi moko eza elengi moko osakana te boyebi pourquoi eza elengi parce que natokisaki mbisi na mungwa natokisaki mbisi na nga na mungwa place moko natiaki matungulu na kati ya mbisi na mungwa etoki alors ntango ekoti na kati ya madeso epesi elengi moko vraiment oyo basali babaka butamu sana iko butamu iyo madeso iyo mbwengi iko butamu sana sauce mpe yango oyo nazosala nazozela ebela mpona natya na kati ya mbwengi na sauce nakota na kati ya mbwengi natie deja nguba na nga nguba mpe ezobela makati ya mbwengi na biso nafinaki yango natie muke tozozela sauce ya ekota awa siko niveau tokomi ke moto mukie ekomobela na petit feu pour que mbwengi na biso ekoma petepete te elemba te etikala toujours bien. Et voilà, tomate na biso yango yo ebeli vraiment tomate ebeli siko na kotia yango na kati ya mbwengi. Moni mbwengi na biso yango na nazongisi moto makasi na mbwengi po tomate abela mbala moko na kati ya mbwengi yango yo. Voilà. Voilà. nalongo na pilipili ya kobweta panzana na kati te poso panzana na kati na kolia ekozala agréable te. Jeune fille nango ebisanga mama tia mto le pilipili ya kobweta mais nazolongola nango yango ma chérie nazolongola yango epanzana te yango yo nalongoli natia yango na de côté mpona balusa mbongi na nga. Voilà madeso na nga ekopanzana te po ebeli kitoko eza vraiment moko mbongi na biso ekopanzana te ebeli kitoko eza nango moko totika yango etoka sikoyo lisusu. Voilà totika yango etoka matungulu tomate wana na tie sauce ekota bien na kati ya mbwengi na mwa nguba wana na chaki soko lingo otia nguba ebele kaka yo menga na tie nguba muke esaka mwa gu na tie banguba ebele tenga na tie nanga kaka nguba muke kaka na tie nguba muke. Voilà totikela yango tan etoka apo bomona ngo ndenge na kotia ngo na kati ya sani kane na lobi lelo tolami mbwengi lobi tokolamba kovi. Bien manger c'est le début du bonheur. Entre temps toza pe na mbisi awa semeki na nga tete Thérèse atindela yenga merci ma belle sœur. Entre temps pe mbisi eza na mopanzi awa tata mbisi eza awa na mopanzi faut kolamba kolesa libota malamu kolesa chérie na yo malamu bobo santé boza na kati ya émission préparons-nous pour le mariage pe bobo santé nga maman il y a nitu dans un service traiteur et décoration la Providence qui date de 12 ans. Service traiteur et décoration la Providence donc makambo kolamba eza vraiment makambo na ngai vi na ngai eza penza makambo ya kolamba na dimine moto biloko na biso ebela na petit feu pour que mwamba ekanga na sete biloko na biso ezika te. Alors sikoyo ekomi étape kolakisa bino ndenge nini nazotia biloko na biso na kati ya sani mpona kolia. Voilà biloko na biso omondi ekomi mbongi na biso okoka okoki mpe kolamba mbongi no ya pamba otiaka mwamba sikoyo oza no na mbisi to bi olingi mbisi te me nga nalingaki yanga ezala na mbisi ya kokauka. Voilà kala mingi te na otia mbongi na biso na kati ya sani nalakisa bino ndenge mbongi na biso ebeli. En tout cas merci mingi na bino nyonso bodisposateur na bino mpona kotala to mpe mpona koyoka awa bino maman Eliane Nitu. Soki nano osabone te zambala liboso okende kosabone na Eliane Nitu TV. S'abonner na Eliane Nitu TV pour que orataka ba émission te orata pe ba recette te. Voilà donc tokomi na étape asuka tozokende kotia mbongi na kati ya sani omona mbongi na biso ndenge ebeli. Voilà ba mama mbongi na biso yango wana ebeli ndenge bomoni awa na tie boye na kati ya sani. Voilà mbongi na biso yango eza kitoko moko ngai kwanga kaka na pilipili ya kobweta mbongi na biso yango wana mbongi ebeli. So vous en avez à comprendre. Ok, qu'on s'abonne à Eliane Nitu TV. Hein? Abonnez-vous massivement à Eliane Nitu TV pour que vous attaquez la émission. So qu'on s'abonne au fini pour la deuxième fois na cloche de notification pour que
ozwaka émission soki ekoti ozwaka notification esignalaka oke émission ya sika esali nini ekoti. On apprend tous les jours nde dans le barake bayekolaka kaka biso nyonso toyekolaka kaka na nsima ya baninga otali ndenge moninga alambi omeki obi est ce que boye eza kitoko nameka nano. Ntango mosusu moninga azangisaki mwa tushe moko ekoki kobakisa nini nalobi ke mbongi na nga ekoti biloko kilikili te, ekoti mungwa, ekoti tomate, ekoti matungulu, ekoti mbembi na mwamba na mbisi ya kokauka. Ntango oza kotokisa mbisi na ya kokauka tokisa yango na matungulu otokisa yango mpe na mungwa gu wana ntango ekokota bomoni na lambi na bakisi mungwa te. Pourquoi? Parce que mungwa onachaki na kati ya mbisi ntango nasali mélange ya mbisi na mbwengi mungwa ekotaki na kati ya mbwengi mpe na kati ya sauce nyonso vraimen eza tokos. Pona lelo tosuki wana kanya na baki Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki, tata nzambi kalusaku muna nzamba nube nshineni bana betu bonse bokamata babizu.